Votre balandier sur RD Congo Info.fr. Tout le monde est d'accord quand on est dans le barana 4 RD Congo, tout baza d'accord. Alors lelo tozali bongo dimanche, tozoa qui appelle RD Congo Info gradi mou yakini réalité. Na zoa qui appelle lelo na tongo vers 8h du matin. Appel honorable Frank Diongo o bino nyonso boyebi kuna na poto bolandaka ye boyebi ninga lobaka. Alors abenga gradi mou ya lelo na 8h alobino RD Congo Info bo kitabo zo ba image na zana makambo loba. Alors na yebi te nini o honorable tuni honorable koloba nini alobino yo ya kaka ozwa conférence de presse oyo nazo sala. Alors na lingi ngai na bino parce que ngape non na yoki yango te total yango elongo to landango elongo nini parce que biso babenga biso ka bu bomona ndenge président moki abenga Dani Bokombe tsunami mbangu to kenda tozwa ba image na Fatima utala yango. Alors lelo pe susu honorable Frank Diongo abengi ngai abengi gradi mou ya lobi ya kozwa ba image show donc tozo kita na ingénieur Kelly tozo mata plutôt kuna tozo kende oza quartier ya honorable na si bozo mona bato bayebi ko honorable fanda oza quartier na ye tozo kende kuna même cabine o yem ta tchesango pona quartier o mobimbezo wa courant. Alors tozo kende to yo kanini alingi oloba nini o abengisi ba mama abengisi presse ba kitona mais presse nazo confirmer bino tozalika RD Congo Info presse mususu ezalaki te parce que biso toza expert en image en exclusive donc kiti wana poto zela bino ba image. Alors bana poto bolanda ba image oyo toyoka nini e honorable alingi koloba na biso na mokolo lelo na pesi mbote na grand prêtre César Ngadi wazo fungolela nga ba relation nazo kota partout o esengeli na kota na pesi mbote na Dani Bokombe tsunami de la presse congolaise na pesi mbote na mame Mili Glody Kuma ba nyonso balinga gradi muya batala akini réalité vraiment na pesi bino nyonso mbote koda mboka na pesi yo mbote vraiment sikozali botika la kolanda ba image oyo mututa se connecter toza toujours na kati ya RD Congo Info.fr. Tout le monde est d'accord. Donc, tout le monde, quand on est toloba, grand prêtre César Ngadi aloba, tout le monde est d'accord. Toromemabino kakaboué jusqu'à la preuve du contraire. Tolanda image et on se retrouve. Ciao. Problème de sommeil, de baisse de glycémie ou de fatigue physique, Maxi Bien-être pallie à tous ces désagréments au quotidien. Issu d'un mélange de plantes asiatiques aux vertus reconnues, Maxi Bien-être stimule le système immunitaire et renforce le corps en général en rétablissant le niveau d'énergie, en améliorant le sommeil, en stabilisant la tension et la glycémie, en soulageant l'hémorroïde et la constipation sévère, en renforçant les efforts mentaux et en participant à la bonne forme physique. Anti-rhumatisme, il restaure également le système érectile de l'homme et de la femme. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. Quel soba mobile oyo? Azo donki azo ebate rido esa polele nazo mona ye. Bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo ki Ozo kendo wapi? Pesa nambo. Il fallait le retirer, il fallait te faire. Faut te faire. On s'est mis le colo. On s'est mis membre supérieur. On est le colo. Oh, cadeau n'a même pas. C'est la TV. C'est là. Au mono, le molinga kanda. C'est là. Na sepeliko. Esa ani. C'est la TV rotala ça yo compatriote solo. Je bangai, ngana combattante aux autres biloko ya England. Aux autres biloko ya France. Aux autres biloko missionnaire. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà mboka. Oh, obike na sepeli. Notre compatriote na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios. Na sepela TV kande sili. Éviter. Donc mbonga bana kutu ke no mela na yo lisi. Ah na kamela. Ke no mela. Kota pa. Yaka to kota se. Mobali na nga yaka. Ouais. Va. MLP. C'est
MLP. C'est la Ligue du Vert. MLP. C'est la Ligue du Vert. C'est la Ligue du Vert. C'est la Ligue du Vert. Honorable! Yeah! Salut! Tosali! Beto Kozalaka. Beto! Alobaki te continuer dimanche et tout sur la lisusu. Alors na beta c'était na mambo to sola ki na kobandela ngo lisusu. Et na kobakisa lisusu. Problème ya munene ya koyeba eza mambo ya ma. Mambo ya mboka ndenge bazene baye bamama boye fo boyebaka te bitumba toza nango eza ntina mutu moko te eza bitumba ya bangala te baswahili te baluba te bakongo te eza bitumba ya Congo, bitumba ya demokrasi, bitumba ya mbongwana. Constitution ekomi bongo. Tango tokomi awa bazoluka ba formule nyonso ba formule wana nyonso po élection esalema te. Ibandaki na parlement akotisi ba projet mpona élection esalema te. Tobundi na parlement tobloke yango. Bomonaki le 19 awa balingi batia mbutu po élection esalema na 2016. Tobimaki libanda bomoni esalama. Awa siko toza problème ni. Eza problème boyokaki ya dialogue to masolo ebandaki na kuku to na kobombama entre délégation IDPS à président Tshisekedi na délégation à Kabila. Et pas Tshisekedi. Pe na bitumba tangisi biso ya kubunda démocratie. UDPS a négocié na Kabila na kuku ba na mboka ba ebate. Na kebisi bango. Tala mamune ezolo ba Congolais ba yebi déjà que non. Bosa eloko moko ya kobombama. Na nosanga ba télévision na ba radio. Oh ba bato tu ba wangani bolanda kiti. Bato tu ba wangani no Frank Jonga zokosa et tout. Na leki na télévision na Mavungu secrétaire général de PES. Makambo aniza mabe bolongwa. Président Tshisekedi ayeba te makambo wana ezo traire mboka. Dialogue ya bila zoluka ezani. Azo 3e mandat. Alingine kolonga pouvoir te. On a zolo ba na bango na télévision, la pe Kabila pa yibi, on a komela pe yibi. Uzolanda? Oh non, na zolo ba na télévision, na na radio, na komaka na internet, ba tutu ba yibi kezabo. Alingi na ekolongwa te na ki président. Alors soko IDPS ake na dialogue na Kabila. Bino koloba non, changement constitutionnel kozala te, boyete mais Kabila azoke na dialogue pour na tina azo 3e mandat a changer constitution et mandat longa 5 ans et comme 7 ans. Population peut pas voter sur président et comme ba député ba sénateur asombi ba député ba sénateur sima ali ba comment voter à vidon alors dit Mobutu saki 32 ans il soit 50 ans. Bozolana. Alors na kanda wana mais comment UDPS ngendo pesa Tshisekedi maboko comme Kabila maboko akende. Congolais nyonso o balingi. Kabila alungwa. Na o basala l'immigration. Na o basala na armée. Na o basala na la police. Na o basala na agence de voyage. O basala na aéroport. O basala na aéroport à Poto, ba aéroport nyonso à Poto ba yibi ba Congolais baza ba connexion. Totie mutambo partout. Tant ba vi ba vient d'avion, ba billet d'avion. Bah informer biso honorable Frank tala ba avion na billet salimo papa ba biso ba vient d'avion bato o bazana aéroport honorable Frank awa ndenge za boye tala bato IDPS ba leba kende boye na boye bato Kabila bazo kende boye na boye tozwi na Congo tango ba kina Bruxelles bato abise ba yepsi biso boye papa ba ke ko bomba wapi na Italie tango ba komi na Italie ba combattant Italie pe ba pesi ba information to sona mindele pe ba confirmer to zeli ba sala réunion wana
Bamanaki réunion, je vois que les 12 au 17. Les 11 ou les 12 au 17. Dans le bas qui date en fait. Alors, ce que tu boye, ils ont ma makasi. Mais ngai c'est la transparence, vérité, démocratie, état de droit. Alors, ce que tu as commis au bout comme makambo, il m'a tangi ça biso biso au bout ça. Si ka bakendeki na réunion, makambo basola. Bolana ko na bili na lingala pe na français. Bolana yango te. Ouais, ça bongo. Alors, tango na tangi na kombo abato. Yo ko tanga ba kombo abato likambo za ngo preuve nango te. Voyez comment on a suka baye kondima après. Mais moto ko beta 7 tango pena tiseke deko koma mukanda. Ayo koma mukanda oyo. Tango tiseke deko koma mukanda oyo. Ya kondima ke batone bazaki na Italie pena na Espagne pour na Kabila alongoli bango ba continuer na ngote de batutu baye kondima frère jonga ko na ye. Mukando eza signataire Tshisekedi etambola bunyo so butanga. Donc ndenge situation eza siko awa boy. Ndike Tshisekedi da komi mukando boy donc makambo ya dialogue na Tshisekedi alongwe na imamba Tshisekedi na dialogue eza liso. Ata batu de personnes azoloba na bazoloba. Nazo mona Tshisekedi na dialogue wana liso. Donc dialogue eza liso. Papa na papa. Bozolanda. Donc ndenge eza boy. Position nazaki nango, j'étais le seul à se demander la vérité à l'ongé na dialogue. Tant on a qu'un poto, on a regardé une vidéo, on a mis na bossang na bureau, na photo, na bossang na bureau, peut-être on va sur dimanche prochain. Moussa na quelque ça na poto, moi ça na poto, on dit tali que tu sais d'accord mon mukanda. Bon, à tali ba vérité. Pour na rappeler qui est makambo oyo, on a le bien la télévision ah. Tant que tokende ki na rare, ngai Tshisekedi na maître Ndala. Après Ngwanda nde numéro 2 en Ngwanda sikoyo. Aza numéro 2 ya Pareko côté Ngwanda za mokonzi. Na tanga ki kombo na ye tango na sali makamisa so na poto pi awa na Congo. Mungaba epsa biso boy. Président moko te na Afrique pe na mokili. Bovandi na mesa azwa pouvoir atike la bino bosa la remise et ça la raté. Ou bien moto bosa na élection andimi Ngana Kabila. Ozolanda ou bien population ba tomboki ba bingani ye. Ou bien basale coup d'état. Bande konabiso o bazaki na kososolate. Il est jamais et impossible Kabila fait sortir du pouvoir na mesa boy. C'est impossible. Yango na rappela ki bien Tshisekedi mamunga ba etsaki biso. Et salamate pesa la kate. Donc pouvoir moto tout azokanisa. Moto tout bokosola na ye. Moto tout azokanisa ke non? Eza tour sikoyo bon bazao kanisa Kabila asali 4 ans basa la remise et puis Tshisekedi asala 4 ans. Tu comprends na makanisi bazo lo babongo. Ozo comprendre ah eza tour na biso tozo pouvoir donc bazo kanisa makambo oyo bakozwa yango te. Oh nga na décidant na vie na ngai na bituma na ngai koloba vérité na bana mboka. Ibuna papa. Bozo se rappeler avant tout ça la candidature il y a l'année passée. Awa. Wabanga. Ozomona. Alors à ce moment-là, biba tu vas kozonga sima pour na continuer ko konza bango. Maintenant à monde que population na ba telema. Tant population na bazo banga soute pour armer moko et l'équipe population à makasi azalaka. So population ba telemi atoza na ba char les zonga la sima. Atoza yo okobo lokola na char atoza soko 12 millions. Yo nani okoboma 12 millions ba congolais pe mokili tiki po boma ka bongo. Vous omona. Bakei basali coup d'état. Ezalo ko na Congo aba bataga de présidentielle. So na bino bituma d'état. Ba yi ba nsekio. Ba négocier ba ko azote d'état. Alors population pe na azongsi pouvoir na l'état oyo bazalaki na transition. Donc, tant que la population a tellement mokili pe balanda. Problème est aux en siko. Il faut boyer ba bolele. Constitution et comité président de la République. Ce qu'on a candidat aux Zuma Ponami, bala moko 5 ans. Au Bandeli 5 ans. Au Sukiwana et Sukipewana.
ata osali bolamu koleka mokili mobimba okobandela mbala misato te. Mais awa alingi ne kolongwa te loka alingi kolongwa te alingi mpe kosala mapona me ezala te. Alors azoluka koluka trouble mpo aya kosuspendre baparti politique, ozo comprendre, mpo ya konomme bagouverneur militaire. Oh, Congolais biso tokolinga kwana mondele te. Ozolanda. Donc il faut boyeba te mama papa esika ozali yeba ke mamikolo ezoya il faut bundela mboka nao. Il faut ba mikolo ezoya il faut tellement mpo na intérêt mboka nao. Eza makambo ya ko distraire population na kopesa oboy na kopesa oboy mboka eko changer te na bakado. Tant que moi n'appartient à l'obit, c'est la lutte libère. Il faut tout bunda, tout kangola. Il faut que bunda. Alors, les Congolais vont mettre ça dans la lutte. Alors, bino bokotal ça, les Congolais lutte. Tobi tumba pour nous libérer mboka. Message ya mutuya de yango. Kabila azana bolingo ya kosala élection te. Ezala bato so bamonaka tango baopoza bakende sona bato aseni. Pourquoi na lingo sona bato aseni te? Bato aseni balanda mambo Kabila lobaka. Comment c'est na pesi calendrier ba élection? Sina sali calendrier ba élection. Ba gouverneur ba déposer ba candidature ba futa $3,000 et tout pour na ba gouverneur na sik. Après a poussi tango Kabila ba élection a poussi et yebani le souté ko appelle le souté. Donc et comme ba commissaire généraux qui va nommer bango ya konommer. Donc message à liboso ya mwana. Message à mi balé. Et un message à conscience et à responsabilité. Et un message à mutu na mutu ayeba mboka ezokende na kunda. Ngai naza mama, ngai naza papa, ngai naza elenge, naza garçon, naza mobali. Eloko nazosala mpo na mboka na ngai etele mekende liboso. Mutu na ndenge azali na musala asalaka. Okosala mboka na yo nini? Ba garçon, ba sepili bazaka ba chômeur. Ba fille batanga te bazaka ba chômeur. Wapi mboko il faut tekeloko pour vivre. Wapi mboko mutako vivre musala te. Kenon asali musala ba futi au salaire au vivre nango. Po bozitoza nango awa peut-être bozo ebango te. Bozitoza nango awa 70 millions toza na Congo eza pamba eza le côté donc population ko ta Congo toza na biso. 70 millions pa ebela bozo eza mboko yo eza le côté. Donc soko to telemeli pour na défendre mboka. Congolais nyonso a ko se retrouver. Ata oyo bakobela koza ba poste ba ministre ba poste ba PDG bazotala musika te. Po soko to libérer mboka. Que to tchema munyo sa mulongo muto asala musala asa musala te dès koza congolais oko se retrouver po ebela bozito za nango soko tozuka bakonzo balingi mboka bokotana mais tozaki mo retard boye po na nini toza pays pauvreté tozangi bozuite il faut boye beloko wana non. Soko za mbongo kende l'hôpital te ezate parce que ozana bozuité parce que mboka ezokamba mama be so mwana zo kende classe te mboka sombe la mwana uniforme ezate babengana mwana classe ezate parce que ozangi bozui parce que mboka ezokamba mama be bano bazana école primaire tolobaki nini bana école primaire tango toyalaka na réunion alo babinga dialogue inter en Afrique du Sud totalaki boye na Congo bafutaka bato mabe bamusu baza ba soda bamusu baza ba enseignant bamusu baza ba sentinelle bon salaire malonga et mona kate na mboka alors mwana oyo abotami aponi te na botami pas sentinelle aponi na botami pas étudiant oyo mama jeune garçon oyo jeune fille baboti mwana na papa na mama moya kotangisa mwana baza nango te mwana wana aponaki bango te alors tokosande nini na école primaire tina école primaire il faut mwana yeba kokoma pe kotanga pe kosala calcul yango tolobaki te mwana école primaire ezala ofele na école à l'état
Pour na kopesa chance aba na Congo mutayi bata kotanga ata ko koma ata ko calculer. Moi na fungola ta mwa ligablo na e ayibi ko calculer. O pesa 500 francs. Pesa nga tunga ya 13 francs. Pesa nga na biscuit à 17 francs. O pesa nga pe savon ya 55 francs. Alors moi na pas ça la calcul wana yonso akozonga sana mbongo na biloko nyonso apeda yibi ni koza calcul. Pour des fois, tu vas comprendre que biloko mususu comme la blague. Makamwana nyonso to chango na tina koma ko bikisa mboka bo. Bano nyonso ba kutanga te. Eza faute na bango te. Mwana bana boy papa babengani, mama babengani bon. Papa pe aza musala te, mama aza musala te. Mami fate ka mapa devant ya kolia, il faut baza ba locataire, il faut ba futa loka bato. Est-ce que vous comprenez? Oyebi na mikili mususu ezalaka nini? Ata bangambo bandako bato aza pasa bandako. Angola ko Angola ya babutu na bitumba. Angola tongi bandake belé pour la population. Ça dit les agandés bon mona bato bayebi kala na kisa ba fo d'avance batonga ba bandale de batonga ba matete balemba ezani l'état azako pesa ba crédit batongi l'état akosa di bato bandako apesa ki ya nous na passe, c'est-à-dire qu'il faut comment muto alia kolia ndako l'hôpital kolata l'état muto apesa ka solution nango awa na Congo ezalaka pasi mingi ba congolais bazataka batombola eloko nyonso na ba soutien na ba sous-vêtements na ba singlet ya tombola ozolanda bon est-ce que ozolanda ezalaka pasi l'état ya malongo ayebaka na kolatisa bato ya mboka na ngai ndenge nini nda ayokani basali ba usine ya bilamba baza batulokola biso te bozomona siko biso eloko nini topesa réponse na bacongolais ke non na Congo eloko eza malamu kolata eza passe kolia eza passe ndako passe l'hôpital passe kelase badiplôme universitaire na mokimbo azo reconnaître badiplôme ya Congo te niveau eza trop bas. Alors biso tokotika non nde nazomona bato mosusu Kabila tika na libela biso totondi wana noté. Tout simplement à se retrouver dans la ministre. Ce qu'on s'entend à la cima, mais ebela bakongole bakonyoko matina na bango eza nini. Kozolanda. Donc eloko il faut boyeba. Message jamais ba les anini boza bolingo ya mboka. Bolongo la bolingo ya intérêt na ngai eza kozwa nini. Si on a défendre mboka bako kangangai, si on a défendre mboka na kota boloko na ko gagner nini, il faut que longole loko wana. Il faut bolongole loko wana bo fungola motema pona bolingo ya mboka pona bundela mboka. Soko moni mutu azolo ba discours intérêt na ko gagner ni na ko gagner tele yokele mawa. Azako la bébé mamba mboka aza mona ipamba. Endundu José Bongo na bongo bazaki 7. Bango bavandi na Kabila pendant 10 ans. Bayebi sekele na eke non papo ya lingi ne kolongwa te. Bakomi ko komele mikanda, ah biso il faut ko tosa mibeko, il faut ko tosa mibeko. Bato bayebi so tosa mibeko. De ba makeyo. De ba makeyo. Ba bengi bango, ba manke bango lokola bana mike. Oh non tolongo libino. Na butu nango batinde ba policier pour na kolongola ba garde na bango na minduki na bango nyoso. Alors que police asala ka armée, police asala ka politique te. Député azana droit ko za ba policier, ministre azana droit ko za ba policier. Le fait que baza contre Kabila ba longoli ba policier nyoso na butu. Ba kepe ba kangi ba policier ba ke ko sambisa bango. Pona nini tongoto sa bango mabe na butu bino bokalaki pona nini il fallait botika kula to ba manquer mokonza mboka. Or police ne to komana mibeko ya mboka. Police asala ka politique te. Policier a ko garder mutu nyonso o a monique azana besoin ya policier a garder. Arme eza
pas que bofutaka pas que bofuta ne basomba ba arme pas que bofuta ne basomba ba policier bilamba na basoda pona koyebisa bino te. Alors au moins na ba ministre mususu oyo lokola na besa ndaksi kola José Enduni ye moko azaki ministre te mais achaki mutu moko parti na ye ministre ministre Liota tango balobi no ba ministre nyonso balongwa biso tolonge na kuta Kabila tozo bondisa ministre na tikala ngai na komika moto ya Kabila na tiki parti na ngai na président na ngai lokola ya alonge pa kanga na tikali mais président nonda atinde ozala ministre olonga kuna olonga tendenge nini onga na tikali fidèle na chef de l'état. Alors siko basali bango musala nini directeur du Kabila na ye a démissionné bonga na longue moto ya Kabila conseil financier na ye a longue nga na longue moto ya Kabila na ba komo na ba monani ba protocole ba membre ya cabinet batikile moko tango lelo alobi na télévision nga naza moto ya Kabila yembeli Kabila na 20h na ba télévision ba radio na minuit balongole ministre non bango nyonso ba trahir ba président na bango balongoli bango da ministre omoni sukali ya mbongo ya ministre lelo sikoyo bayoki soni. Il faut kolanda intérêt ya mboka intérêt ya mutu te intérêt ya famille te courage au basali na yango pona ko dénoncer que Kabila nga changer constitution pona ko bango ba kolon bavanda kana ye bango moko baza ko sa ba secret na ba pierre lumba bango moko babino biso il faut défendre mboka donc batwana donc il faut kaka to bundisa totala suka na suka to kusuka wapi donc il faut petiwana alongo atambola ozolanda donc suka na ngai ya message ya mibale yangwana message ya misatu matumona azarde pona kimokolo bozala prudent po ezobima lokola ozotika ezokobekola azobanga ye ozo comprendre makambo nalobaka bamende bakabila amonaka te nayebisa bino boyeba bien na deuxième république bolanda bien po mosusu bato basosolango te matumona azaki PDG ya numéro 1 ya direction générale de contribution ya baimpôt donc baimpôt nyonso ya Congo mobima ye motali mokonzi nango c'est la maréchal avandi kaka ayebaki te ke cité ezalaka asani na cité motuna ezali boye lelo oyo na kati ya Congo eza na bato mosusu baza na chance te parce que ba mosusu baza mayele koleka même bato batangi mais bakoki eza te. Alors bapoliticien bamonaka lokola bango nde baza mayele koloba n'importe quoi sikoyo tozomona badésordre eza na mboka soki bazotonga ndako eyebanaka soki babwaki mabanga babwaki zelo basombi nsima nde toyebaka mais sikoyo na ndenge toza kokende boye mpona makambo ya élection tozomona te bakomande babulletin de pays bakite électoraux banini soki mikolo ezali kopusana tokovanda kaka ti tokozela jour oyo constitution elobi na biso ete makambo etelema parce que nga na juriste nayebi ke article 64 ya constitution epesi biso droit ya kobare route na moto nyonso oyo alingi kovanda na bokonzi na force mais na bato oyo bayebi eloko wana te bongo baparti politique ya opposition bazobongisa nini soki tomoni mikolo ezali kopusana eloko moko eza kosalama te tokosala nini motuna na nga eza yango wana motuna na nga ya mibale ezali po ete tozomona baparti politique nyonso ya opposition on dirait bazolo baka komba peuple mais baza nord dispersé bon ekoki kozala te na ba plateforme nyonso na opposition to me kosala mwa eloko moko po boyokana comme ça to ko kolonga bitumba oyo parce que ko kabwana elongisaka bitumba te mituna na mibale zaki nango yango wana 3 points au soulevé mais oyo epesi ngai un peu inquiétude na telema leso pour la deuxième fois na pose question oyo tout au lobby to la nyango na bokebi nyonso mais na moni na suka oye koloba na population que boye ba yango ke na mikolo ekoya il faut botelema bobondela mboka vraiment place wana eza un peu na lingana un peu éclaircissement qu'est-ce qui va arriver na ko boycotter banzela nyonso malamu peuple azoluka et puis yo moko zali ono zali leader d'opposition oyebisi na population que koleko ya il faut botelema obundela mboka c'est par là na
epesi un peu moi bobange moke na non honorable fona lande na moto le fona tourne penza bien nayeba qu'est-ce qui va arriver après sa parole. Merci beaucoup. Courant ya c'est tout ça la projet pour na côté union saison projet ndi ngwana et on est bon tutambola partout bato ya c'est ti héros to ba ko continue ko sa musala te difficulté baza nango eza nini kozanga kondima et puis bato bakanisa makambo on asalaka eza facile moto to akosala yango bosi bon wana député moko majorité te opposition ko sa mo wana sala bosi wana député moko akeboye a récupérer terrain azongisi et a majorité comme opposition nde momoni terrain oya awa boy est-ce que bondima terrain na kozongisa yango tant bomoni bakaboli mikande wuti na hôtel de ville tout est-ce que bazu yango tant on a décidé bafunda nga wapite bafunda nga na parlement bafunda na cour suprême bafunda partout nga na ba député bakanga te nga na za Frank Diongo yebisanga mwana nanga kotanga mokolo nini litomba nanga na ekolo yanga moko eza nini nazobundela nde l'avenir ya bana na bato bavandi awa soki toclotire ekolo lobilobi toci ata ekolo na l'hôpital est ce que bana biso ya bakotanga te ntina kobundela nde yango wana oboyebi bato ebele baloba mabe nanga mpona mabele oyo alors ntango nabundelaka mboka eza mpona intérêt na ngai te bozomona ntango nasala projet oyo yebisa mokonzi oyo wapi akondima aza na molili abina kotia courant te so na tieli population te si bato bazalaka mokonzi asali botianga direction unique boye te ozi na loge tie epa na ye naloba nini nakotia courant nga moko te so na tieli population o arrogance onga naza katange o naza boye katanga sa tiela bino courant awa donc si faute mama eza ya bango mimbali kutu basi te bango o nazobana ayebi esili oza comprendre motuna nange eza boye oti koyebisa biso na ebandeli awa kino idps président Tshisekedi aza lisusu d'accord te mpona dialogue alors tant tozotambola na banzela tozomona batie babanderole ya idps balobi kino oui au dialogue oui aux élections mais non au glissement soki motuna nange eza kino IDPS yango eza mibale to ezaka IDPS moko oyo ute koyebisa biso na ebandeli kino président Tshisekedi alingi sous dialogue motuna na naza porte parole IDPS te naza porte parole ya Tshisekedi te naza disciple ya Tshisekedi c'est-à-dire que mutu oyo oyebele baza baopposant sa Congo awa moto atambola Tshisekedi lokola nga aza te ozolanda moto atambola na Tshisekedi tous les opposants là même y compris tout le monde de l'IDPS naza le rare disciple ya Tshisekedi bien nana andimaki tiela kokoma mukanda butangi wana nana andimaki awa etalisi ke ngai moto na yo oyeba te na comprendre Tshisekedi mavungu akoya akoloba lisu nini par rapport a mukanda tsela komi Tshisekedi akokota dialogue te yoko na yebisi wana kolanda malanda ngulu te Tshisekedi akopermettre te Kabila azwa pouvoir lisusu bato na ye bakosaki ye o soko olingi comprendre yango malamu te oza comprendre bato bakei na lokolo ya baintérêt oyo Tshisekedi azobundaka mpo na mboka eza yango te acomprendre yango atelemeli yango na baprincipe na ye Tshisekedi akokende dialogue te tokani epuis Kabila aza siko na ntina dialogue te oza comprendre arrêt à Cour suprême et PSNZela a nommé ba gouverneur. Arrêt à Cour suprême et PSNZela a poussé ma ponami. Et tu as la résistance à la population. Kabila a la nation qui n'a dialogue. Il n'y aura plus de dialogue. Vous comprenez? Moto to azolo ba dialogue azala nani monaye ke alingi mboka te. Alingi ba congolais te aza moto Kabila. Moto to ya parti so moto azali. Vous comprendre? Oui. Bazo balusa makambo mususu.
intérêt na bango ezani. C'est ça. Vous allez comprendre? Intérêt na bango ezani. Et talisi que bon na ngai mon dalobi vérité que Tshisekedi a yoki a longwe na dialogue. Na bato bazo enforcer Tshisekedi que non à perdre Moussa Saloni à 30 ans à combat. Ni bango te. Bino bolanda na ibisa mavungu ndengeni. Mavungu eza motambo botika biloko wana. Bolanda yango te. Mais awa mokanda Tshisekedi a komi. Amone que eza motambo. Alobite que eza motambo.